C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyon soza ko kita o voyager partout n'étendue nyon soit RDC, tin na Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Quand informé bino ezali devoir na biso ba papa maman bandeko mbote na bino nyonso ba ezuli bakwa kolanda magazine journal ya peuple pona peuple to fongola pona ko esa bino que plénière ezala qui organisé mercredi 27 octobre kuna na assemblée nationale na Bokambemi ya premier vice-président Jean-Marc Kabund Domi Bendelo héritier mapinde bazaki wana na compte ya Info Lingala. Ministre Eustache Muyanzi a éclairé que représentation nationale n'a eu étalé sous-traitance dans le secteur privé. Député national na plénière il y a mercredi 27 octobre, auditionné qui va réponse il ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Ensuite il y a question orale avec débat au Yuezala qui adressé et pas il y a député national Paul Ilungankulu wa Kiluba. Président, il y a séance, Jean-Marc Kabund à Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale, na attention, il y a honorable député, à rappeler que contexte, il y a plénière, il y a Mukolo, parole et Pesamaki, et pas il y a ministre Eustache Muyanzi, pour répondre à une série de préoccupations, Oyo et Kabolamaki na 3 grandes thématiques, Oyo Lobeli, accès na PMP na marché à sous-traitance dans le secteur privé, payroll, il y a autorité, il y a régulation, il y a sous-traitance dans le secteur privé, il y a déploiement, il y a cadre institutionnel, il y a ministère. Dans la province Nyon 26, il y a République démocratique du Congo, accent particulier et Pesamaki, na opérationnalisation avec infrastructure, il y a encadrement, il y a entrepreneur, na incubateur, na accès, il y a paiement, na financement à travers étendu mobimba ya territoire national na oyo etali base objectif pe non discriminatoire na oyo etali accès na PME na ba marché à sous-traitance dans le secteur privé. Ministre d'État Muyanzi a rappelé que loi numéro 17/001 il y a le 8 février 2017 bien que promulgué peut publié dans le journal officiel le 15 février 2017 yango ezwa qui décret application le 20 mai 2018 Yango et permettant que toujours te à la mise en œuvre na oyo etali terrain na suite ya baricourt oyo et salimaki et pas ya fake P groupe ya ambassadeur il y a 19 pays na délégation il y a Union européenne gouvernement congolais a décidé qu'il na conseil des ministres ko fongola ba concertation na mesure d'exécution ya loi pe na ba concertation oyo compromis ezala ki bongo dégagé entre ba parties prenantes na oyo etali ba point oyo ezala ki na centre ya controverse notamment champ d'application pe loi ya légalité il y a ARSP pe assiette oyo et même qui na taux passé de 5 ezala na 5% ezala fixé bongo na 2018. Boyeba honorable député bazala qui satisfait na éclairage oyo et pesamaki et pas ya ministre d'État Eustache Muyanzi auteur ya question orale avec débat député Paul Ilungankulu a formulé quelques recommandations oyo et pesamaki et pas ya ministre ya PME katina plénière oyo.
Toko bakama sola Premier ministre Poto Sabino ke kaka mkolo ya mercredi wana 27 octobre yambaki bongo chef ya mission à FMI pour la RDC Mercedes Vera Valentin. Héritier Mapinde Minadine Asso na reportage. Na oyo etali atelier et information na mission ya Fonds monétaire international première revue ya programme économique ya gouvernement oyo ezalaki soutenu pe ezali ko faciliter élargi ba crédit premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki mercredi 27 octobre na primature chef ya mission ya Fonds monétaire international na RDC Mercedes Vera Martin oyo basalaki ba échange mingi na oyo etali situation macroéconomique ya mboka pe accord oyo ezalaki trouvé na niveau ya ba service ya première revue ya facilité élargi ya ba crédit fek na mokuse ndenge ezalaki annoncé premier ministre elongo na ba autorité nyonso ya RDC ba parvenaki na accord na oyo etali première revue ya programme triennal entérinement en décembre 2021 il y a rapport il y a service il y a Fonds monétaire international na conseil d'administration il y a fonds yango ekolandema directement na décaissement il y a près de 230 millions de dollars américains. Boye ba change ndenge ezalaki eleki malamu pe ba annoncer accord il y a première revue il y a programme na titre ya accord il y a facilité élargie à ba crédit ba autorité ba tikali bongo déterminé pour na ko constituer ba réserve pour na ko prémunir en cas ya choc extrême pour améliorer gouvernance pe climat ba affaire pe le sous ko renforcer transparence na plan oyo ezali ko viser pe ko stimuler ba investissement public pe ba dépenses sociales oyo ezali ko dépendre na effort ya mobilisation ya ba recette pe ko réduire ba dépenses non prioritaires yango pe ko ki ko garantir utilisation efficace ya transparente ya ba ressources ya fonds propres oyo ezali bongo allocation ya ba droit ya tirage spéciaux ndenge madame Mercedes Vera Martin atalisaki na suka ya masolo liboso ya bapanzi sango. La ville province à Kinshasa tokene bongo la province ya Sankuru mingi penza na ville ya Lusambo oyo population bazaki ebele liboso ya assemblée provinciale na bango pona kosenga de part ya gouverneur Stéphane Mukuma Diboza ba détail na héritier Mapinde Mipedomi bendelo na compte ya Info Lingala. Mokolo ya mercredi 27 octobre ezalaki climat moko ya matata na province ya Sankuru mingi penza na ville ya Lusambo epai wapi population ba yaki ebele po na kotala ndenge nini ba honorable député provinciaux ba ko traiter makambo na bango pamba te souhait ya population ezalaki komona gouverneur Stéphane Mukumadi aye bana kolongwa ndenge bozali komona ba komi na ba papier pe ndenge bazali koyemba. Bosimba ke kaka le même mercredi ezalaki le 27 octobre na Assemblée nationale kuna honorable André Tambwe azali pe élu kuna na province ya Sankuru ye asalaki motion d'information na plénière pour na kotalisa ndenge nini province ya Sankuru ezali kotambola atalisaki ba gestion ya gouverneur pe atalisaki ndenge nini population azali déterminée pour na komona gouverneur Stéphane Mukumadi a géré le sous province pambate makambu ezali kotambola malamu te souhait ya population ezalaki komona gouverneur na bango alongwa ndenge honorable André Tambwe atalisaki liboso ya ba honorable député na Assemblée nationale. To changer chapitre to ya bongo na éducation na souci azalaka na yango première dame de la République Denise Onyakero Tshisekedi elongo na fondation na ye na programme excellence ya de boursiers bakendaki bongo lundi 25 octobre ba matina avion en direct ya Njili po bakende bongo na mboka France. Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda ba pesi mino ba précision. On a seulement ici. Mbuyulu Macha Sephora 94% a Wuti Lubumbashi na Okatanga pe Marthe Semengo Sada 85% ye a Wuti na Beni na Nord Kivu. Désormais, Baboursi Omibali ya deuxième édition excellence ya Bakei na mboka ya France Bango Bandimami na campus de Londres pour na 5 années études universitaires na bango ba spécificité oyo bango ba pona ki ya kotanga yango esali ke bakende sima un mois après baninga na bango ndenge moko na groupe oyo ekendaki liboso ba boursier oyo bazu vol ya Air France dimanche euti koleka bakei na université oyo bakomami na bokomi na bango bayambamaki epa ya équipe ya accompagnement ya oyo Fondation Denis Nyakero Tshisekedi azwa bango
pe ememi bango na Rennes wapi epai bakovanda pona 5 années études universitaires na bango. Fondation Denis Nakiro Tshisekedi ezali fier ya komona 2 jeunes congolais oyo lelo bazui récompense na kotanga na pasi ba condition oyo kutu moya koloba ezate, surtout Marthe oyo azalaki bongo na Beni wapi epai ben sécurité ya ndenge na ndenge esalemaka bambula ebele, kasi azali exemple ya suivre pona courage epai ya ba jeune ya coin ya mboka. Bosimbake kokende na bango programme excellence est commis désormais na 40 boursiers internationaux na bamboka lokola France, États-Unis pe Maroc. Bakisa 132 boursiers oyo bazali awa na République démocratique du Congo o bakabola bango na université ya ndenge na ndenge. Donc, bonne religion pour la que centre missionnaire d'adoration, Semana Mukuse, Oekambamaka, révérend pasteur Micho Olenga, Bazako organisé 5e édition, il y a convention de vrais adorateurs de Christ, Kovac Namukuse, et puis en même temps, Bazako Bongsa 5e anniversaire, il y a église Nabango Sema, Michael Bristoto, à l'Obéli Angoubolanda. Come on, join me, let's pray, Lord God. Tango ngonga ekokaka olinga te lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration Semana Mokuse we ekumbamaka avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michel Lenga Kunga bazaka organiser convention des vrais adorateurs de Christ Kovac na Mokuse 5e édition Yambalo yote meza quand c'est l'heure et wa Kovac Yambalo yo ezande likambo ya ngonga rendez-vous za komanda dimanche 5 si dimanche 12 décembre 2021 chaque jour de 17h à 19h45 8 journées mokoka ya démonstration ya nguya ya nzambe ya epakwa kolo ye moko kozala au rendez-vous na ngwende na ya bokonzi moto ekopela kosakana te bikambo ekosalema ebongo basali ya nzambe bilombe oyo bakokumbela milulu oyo 5e édition ya Kovac pasteur Faustin Ikaka pasteur Raphaël Vubu pasteur Ezekiel Beponga ya Sema pasteur Dona Ebondo ya Mwanda Docteur Stéphanas Kande, payé moko otia milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lenga Kunga, kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapi temple du centre missionnaire d'adoration Sema, oyo somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune ya Mongafula, référence croisement et baveni d'Amsope Kimbangu, et bon mon côté ndoule, et ngaye, groupe Maranatha, ba connecte la bokonzi ankolo, et l'ongona ba groupe Misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure, ngonga ekoki, kozanga te. Somebody, yes, let us praise the Lord. Hop célébration, ezali mobange na manifestation oezo banda le 28 au 30 octobre na Kinshasa na bokambami ya One Hope organisme pe ba communauté évangélique oyo evraka en faveur ya ba jeune. Michael Bristoto apesi bino commentaire na yango. Akitaki na Kinshasa avec impact ya kosakana te awa na aéroport international de Njili, président ya One Hope International, Dr. Bob Hoskins, ayamamaki kitoko pe ya basali na nzambe, bondi melangai ke koya na ye, eza pona mibange na ba programme ya évangélisation, to pe kote ya maloba na nzambe, mingi pe ya ba jeune to bilenge, oyo ezali vision na ye. Well, I am here at the invitation of some... Je suis venu ici sous l'invitation de merveilleuses personnes pour partager avec eux l'histoire de One Hope. Du 28 au 30 octobre, 3 journées mokoka mobange na milulu dénommé Hope Celebration avec ba différents programmes que vous organiser et longo na basali ya nzambe, ba leader pe ba décideur yuka programme. Ce jeudi
28 octobre 2021. Dans les avant-midi, à partir de 9h30, nous serons à la Parole du Salut sur l'avenue des Cliniques. Et les après-midi, à partir de 15h30, nous serons au Musée national sur Boulevard Triomphal. Le vendredi 29, dans la soirée, donc à partir de 16h30, ça sera avec les décideurs et d'autres leaders au niveau de Pullman. Et le samedi, le fondateur de One Hope a choisi de pouvoir passer un temps de prière avec tous les enfants de Kinshasa. Ba conférencier makasi nde bakokumbela milulu oyo ye moko Dr Bob Hoskins, Dr John Walada, Père Révérend Takairo. Ah oui, bana to ba jeune bazanga kutute na rallye d'espoir we kosalema le 30 octobre oyo de 9h à 13h juste na cathédrale ya centenaire. Compagnie africaine d'aviation CA a tiré prix à Kitoko na Airbus A320, Airbus A330 pour nous permettre à Montunion à voyager Kitoko paix na sécurité. Michael Bouistoto, reportage. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour commisser un eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, c'est à pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour à bouki ba prix à commissi yango très abordable, billet nyon seza ko kita, au voyager partout n'étendue nyon soit RDC, tin na Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour à tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et silité, 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et komanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Pour maximiser la chance dans la développerie, les Kambang ou la cyber Eric surtout, na extension dans l'Union ces amis na ville province ya Kinshasa, Stéphane Skande, Nathalie Kaila Kapenda, Tom Mwabi. Gaga. Bandi Masolo ya développerie 2023 depuis mokolo ya le 6 octobre ti mokolo ya le 9 novembre 2021. Oreva Kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien o beta masolo ya développerie esika mosusu ozwa solution te mwana kin ko bukana te esika ya ko participer na masolo ya développerie édition 2023 eza kaka na cyber Eric topé na agence Eric Travel. Ya le jeune lion leader Mokondi Bakiselay ambassadeur ya développement coach Eric Mwamba azawana pona bino yokandeko awa ba beta ka développerie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba kaka awa nde na cyber Eric batimbela masolo olingi obebisa mbongo na yote coach le jeune lion ADG Eric Mwamba azali kozela yo awa prise en charge eza très rassuré ndeko bondi melanga ke na cyber Eric topé na agence d'Eric ezali na yango biganya année passée plus de 1500 gagnants bino moko bomoni ba passeport na ba visa na bango bazali kokende bongo na mboka oncle Sam misusu kutu déjà bakoma na cyber Eric topé na agence Eric
prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te ye moko ADG Eric Mwamba accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana ezali kozela bino maboko ya kofungama oyoki ndeko na $5 ya pamba beta deve loterie soki okomema libota na yo mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na ba agence d'Eric pe na cyber Eric nakosa bino te matériel ya qualité pe ba professionnel nde ba vandeli yango biganya cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue limité industriel oleki INPP opusani muke na Masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika te na district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na cyber Eric baza likolo na masolo o etali de veloterie mokonzi Université canadienne au Congo ICA baza ko bengisa ba diplômé nyonso baya na lombango ko s'inscrire na ba faculté na bango ya ndenge na ndenge ezakuna Nathalie Kaila Kapenda to mwabi ba peseli ozwi diplôme d'état mutu eza kotungisa yo pona ko continuer ba études universitaires ndeko yoka tika na yebisa bino ozali na posa ya kotanga po ozwa musala mbala moko Université canadienne au Congo azali kopesa ba formation ya qualité po ozwa musala mbala moko ba connaissance ya sika okoki ko créer yo moko na Université canadienne au Congo bazali na ba faculté lokola management stratégique pe technologique pona ko apprendre pe ko créer ba stratégie ya entreprise bazali lisusu na économie numérique économie informatique ya sika awa gestion numérique yo moko ko apprendre ba application mobile ndeti ba WhatsApp Facebook pe misusu na Université canadienne au Congo bazali pe na droit économique pe social agrobusiness pona ko gérer économie agricole campus for code pona ko apprendre ko programmer na 6 mois ya pamba okoki ko créer ba application mobile deko tunanga Minerval ao ezali combien moins cher na $250 ya pamba ozali ko tanga ndenge recteur Kuba apesi ba précision canadienne au Congo tolingi to résoudre problème ya chômage ya ba étudiants na yango avec ba partenaire na biso tozo offrir plus de 500 bourses. Il y a des nouveaux étudiants qui vont à l'Université canadienne au Congo avec seulement $250 américains. Étudiants à côté à Nemobimba, frais moussous que zalate. Et en plus, à profiter de la syllabus, la plateforme et la TP, la biloko nous surtout, tout ça on a internet pour nous faire sa formation à malam ou étudiants. Seulement avec $250, étudier à quoi apprendre le management technologique, le management stratégique, économie numérique, à quoi apprendre comment ça la code, la application mobile, yangonde ezali misala ya avenir, yangonde et que pesa bango misala pour après ba études universitaires na bango baza la sous na chômage te nde yango opportunité munene to pesa pas d'étudiants pe tozo ko senga ba parents batindi la biso bana ba ya kozwa formation o ya nouveau millénaire bandi melangai $250 ya pamba nanu na monate Université canadienne au Congo moins cher pour le peuple congolais. Na Université canadienne au Congo bak organisé concours pour la bourse d'études mokolo ya vendredi 29 octobre na ngonga à 10h. Université canadienne au Congo ezwami bongo na première rue Lumete. esika ya kozwa basapatu ya kitoko ya mokwake ya makasi eza se moko kuna na 7e rue Limete epa ya Papa Griffe Héritier Mapindemi Igor Ntingi ba détail.
baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griff sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griff sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griff otali ofungoli monoko Dara musala maboko voilà pourquoi Papa Griff sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza mboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griff ezalaka nini chinois bapetio na ba chinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino morotala neti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolatisa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griff sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque bien. Ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basulie to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Na communiqué onde to sisi journal na biso ya pokwa na lelo soki bosepela kinango na sima ya caméra Igantingi na montage Christian Kiangembeni. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus en 330, Airbus en 320 pe ATR quel que soit rang social na yo CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus en 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus en 330, P2 fréquences na Airbus en 320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.